Détournement ya mbongo ya ASR Salemi na part ya ambassade na gouvernement congolais. Ba détourner mbongo oyo esengelaki ba pesa na bayike bana mboka oyo bazongaki na compte ya ASR et non na compte ya gouvernement. Gouvernement congolais etikali kozongisa mutu ata moko te. Gouvernement congolais na ambassade ba jouer rôle tout justement ya ko identifier banani baza ba congolais ko pesa bango ba tenalié na ba mikanda ko permettre bango ba passer na ba frontière. C'est tout. Le reste est à ASR. Monsieur l'ambassadeur John Nyakeru, naba diplomate nyoso tout au bozan ambassade de la République démocratique du Congo, bozali au courant que corruption ezali ko sale mamakasi na kati ambassade na bino pour na retirer ba congolais na ba congolaise. Maman Angèle o bazo senga mbongo wa corruption et pas ya bateau bazo sala na kati ambassade. Azana mwana ya 5 ans. Azali na musalate. Bozo kata elobeli na ye aza désespéré. Mais yoka motema mabe ya ba congolais. Ozana combien? Pour ngai ezate ke ngai ezanga na onga na salo fate. Ozana combien? Ozana combien ozana? Combien? Ozayo moko ozana bana ou bezo kinde na famille. Ozana na combien? Mina kandi mbongo ebele boye ndeko na ngai nazo yango wapi? Situation oyo ekomelinga makasi boye kutu na décider nazonga ta Congo papa. Erona okendo beta porte pa ya nani pona swa milirendo oyo papa nanga sunga ngai. Na luki lisungi naza désespéré. Oza mukanda te. Olinga bale so tambongo. Poso za mukanda te moyo na itene to go ide. Watu ulikewa kwa msisi ofuta mbongo. Nako kiko lukilo ata 500 range. Nako kiko lukilo ata 500. Na ngai na mwana za na 5 ans au kokisa 6 na septembre. Ennemi ya congolais ezali kaka congolais. Souffrance ya baike mususu bana mboka ba congolais ezali bisengo ya ba congolais misusu. Angel soma doze de kofuta bamba za te ko kofuta lo bidan ba uzela de lo nga oya na sali ya ngale l'essentiel siko yo siko sala oya yope pour nga zo de c'est ça on a la solution lo so bilo simate donc tout ça quand awa nos fils à partir de 17 ans to gagner office wala comme Ramsus nazo tikela bino na koloba na suka poso na lobi sikoyo bokoloba no journaliste d'investigation na mwana mama kalanga loba te nazo sala musala pe fo na loba musala nga koloba ti journaliste d'investigation. Baike bana mboka batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino jambo eno betuabu sanga yuabu mbote na ben boye malamu émission na biso sur rapatriement ya ba congolais kouta na mboka Afrique du Sud pona kokina na mboka République démocratique du Congo. Tomoni ndenge na uti ko expliquer bino na première partie ya émission que détournement ya mbongo ya ASR Salemi na part ya ambassade na gouvernement congolais. Ba détourner mbongo oyo esengelaki ba pesa na bayike bana mboka oyo bazongaki na compte ya ASR et non na compte ya gouvernement. Gouvernement congolais etikali kozongisa mutu ata moko te. Gouvernement congolais na ambassade ba jouer rôle tout justement ya ko identifier banani baza ba congolais ko pesa bango ba tenalié na ba mikanda ko permettre bango ba passer na ba frontière. C'est tout. Le reste est à ASR. ASR binonanga to ebindenge ASR sala makam. ASR soka zozo ngisabatu apesa batu mo mosolo mo lo chocho
Et puis pour bato baza ba réfugiés ba demandeurs d'asile batika ki bamboka na bango pour na ba vie na bango en danger et ba juger bon qu'il faut bazonga soit sous pression ou volontairement et ASER azwaka bango en charge mais bolanda nanu ndenge ambassade ya République démocratique du Congo na kati Afrique du Sud na batu bazo sala kuna ba installer corruption et corruption oyo ba komo torturer ba congolais na ba congolaises o baza désespéré o baza na posa bazonga na mboka misusu kati na bango baza ba mère célibataire et puis baza na bana ezali pasi pe mawa quelle torture. Donc mutozo telengana aza désespéré espoir ezate ale bino ambassade na batu na bino ba travailler kuna boko mo torturer peuple congolais donc bato ba komisaki ba kombo liboso ifengala ki bakene na lo ya 121 wana mingi bakenda te po ba pesaki mbongo ya corruption te 1000 rand 500 rand oyo ba coopérant bazui kopwana. Alors bao bakendaki wana parmi na bango majorité ba pesaki ba 1000 rand na ba 500 rand selon ba audio tozana nango awa. Et ce qui est grave, ba détourner na mbongo oyo ASER apesaki to apesaka pona bato bazongaka na rapatriement volontaire. To landa nanu moko ya ba mama oyo ba tomber victime ya ba coopérant ya corruption na kati ambassade pe na ba coopérant na bango ba travailler na bango libanda na kati ya communauté. Na préciser nan lisolo bokoyoka wa ezali ya mama Angèle na moko ya bato baza na kati ambassade bato basalaka na kati ambassade na kotanga nanu kombo sikote monsieur ambassadeur John Yakeru bo identifier voya mutu na bino oyo azo travailler na écrit ya corruption pour na ko torturer ba congolais boya ko tubela na mayanga ni télévision bo pesa biso ba kombo ya bato tu baza ko faire souffrir ba ike bana mboka bolanda mama Angèle na moko ya bato basalaka na kati ambassade o bazo sala corruption bazo torturer ba ike bana mboka moralement na ko senga bango ba mbongo o baza na ngote baza déjà désespéré comme kanali ni osalela kanali ni osalela la minute oyo on a passeport on a ele on salela la minute chose en Canada ba pesa so masque te papa na minute on za suna mukanda te na minute on za na mukanda te bana mukanda na ngai zo overstay na mekana kende ko renouveler ngo basinga ngambongo ebele makasi basinga nga 9000 rand. Parce qu'on a minute on a za sura mukandate na mukandate pas s'il vous plaît. Vous êtes na tenant vous êtes na carte d'électeur pe ni passeport le mo za na mwezati. Question nga ona otuna ya moi. Te papa na zona carte d'électeur na tika ngona o ma first learn na kenda ko bwaka ngunda. Na salsa plata passport. Nazata na nini nazakara na ba mikandao na nazaka na ba mikandao na playa na ngo nini ngunda wana ndi ba mikanda nazala na ngo pona na yeba kaminga moko number file na ngai. Donc pakamba bikandao na kinda ko apply langunda ndi nazala nango nalingi kopesa précision awa mama na biso Angèle alobi azana ngunda ezali ba mikandao ba pesa ba réfugiés na kati ya Afrique du Sud to ba demandeurs d'asile et na bato bazonga na nzela ASER azala na besoin kaka na mikandao na soko zana mukanda na ngunda ou bien stati c'est tout. Bagozongi sayo sans problème bagopesa na lo chocho oyo ambassade na gouvernement ba détourner po ba pesi mbongo na toye baba nani bazimbongo wana do a maman Angèle alobi azana ngunda wana to continuer ko kalisolo maman Angèle na batu ambassade o bazo travailler na côté ya corruption. Soza mukanda te olinga bali so futa mbongo
Pour ça, on a mukanda te moi na itene to go ide. Wa to luke wa boye mususu. Pour futa mbongo. Ele na hosta le service ya mwana. Pour yango zo fele. So na ça le sacrifice. Il faut futa mbongo. Ça va zo corrompre. Boyoka muto ndenga solo azali ko senga mbongo ya corruption mais azali ko linga ko blackmail maman Angèle pona koloba ete maman Angèle azo corrompre ye mais maman Angèle ko proposer pona ko pese mbongo te c'est lui azo senga maman Angèle mbongo tokene malembe ça c'est moi na maman Kalanga journaliste d'investigation c'est ça eloko na boye ça ya moi mais yango za ofele ko zonga na yo to za besoin mikanda faut za na mukanda ils ont un candidat ni papier, carte électorale ni passeport. Na été surtout ça en ligne. Quand ils sont bien, après ça en réponse. Papa ngandi kuna wote. Ngabo mangabo epani. Basengi 1000 rent. Basengi 1000 rent poazonga. Oyo kindoki te. Solande kuna yo papa na ngai. Ndi mbongo ibele boye ndeko na ngai nazo yango wapi situation oyo ekomelinga makasi boye kutu na décider nazonga ta Congo papa arona okende beta porte pa ya nani mpona zwa milirende oyo papa na nga sunga ngai na luki lisungi naza désespéré na komisa bakombo partout par ici par là lelo nde batindeli nga numéro na yo ndeko na ngai naza désespéré ndenge omoni ngai sunga ngai papa sunga ngai sunga ngai pardon na kolingwa nzambe suka nga na ndiko na o afai ya kokomela nga trop tard na mboka ya mwana sunga ngai papa na ngai Oza na combien? Pour ngai eza teke ngai eza ngai na oninga na sa lo papier oza na combien? Oza na combien oza na combien? Oza yo moko oza na bana ou bien ozokende na famille? Oza na combien? nakoki kolukela ata 500 rand nakoki kolukela ata 500 na ngai na mwana za na 5 ans aokokisa 6 na septembre eza kanga na mwana donc maman Angèle o bazo senga mbongo ya corruption epai ya bato bazo sala na kati ya ambassade aza na mwana ya 5 ans azali na musala te bozo kata elobeli na ye aza désespéré alobi naza désespéré susi na ye kaka azonga mboka me yoka motema mabe ya bakongolais ennemi ya congolais ezali kaka congolais souffrance ya baike mususu bana mboka bakongolais ezali bisengo ya bakongolais misusu malheur ya bakongolais na bakongolaise misusu ezali bonheur ya bakopera na bakongolais misusu nazotikela bino na koloba na suka poso na lobi sikoyo bokoloba no journaliste d'investigation na mwana mama Kalanga loba te nazosala musala pe il faut na loba musala nga koloba ti journaliste d'investigation papier ya mwana ezali kanda mwana ezali nakoki koyede papier ya mwana mpe ezali mwa bafiche wana bapesaka wana oui
mwana abotama awa biloko na ye nyonso aza nango aza na ye carte na ye clinique mukanda na ye abotama nango comme birth certificate ya awa aza nango. Ok, na otindi le PDF moko o remplir ocha photo na yo ocha pe photo mwana na yo kombo na yo date de naissance na yo numéro de téléphone na yo adresse na yo place ozali ya awa ocha yango ocha eza na France kombo bana pe ezali mais photo passeport na yo na ya mwana ezanga te donc tozo clôturer à partir ya samedi dans un faveur na butu. Monsieur l'ambassadeur John Nyakeru, naba diplomate nyoso tout opposant ambassade de la République démocratique du Congo, bozali au courant que corruption ezali ko sale mamakasi na kati ambassade na bino pona ko torturer ba congolais na ba congolaise. Bo identifier voix ya muto azoloba. Azamoko kati na bino. Nazo tanga kombo sikote. Nazo la bino moko boya ko tubela. Sinon pona ko tanga ba kombo ba nyoso tout ba faire souffrir ba ike bana mboka. Tika ID dans la papier tika monde mwana aposima ozokisela ngai kanda na otindi la yo remplir yango so sisi ozokisela ngai natala soki okomi bien okomi mabe mais kozokisela photo passeport na yo te. Merci na osali lo musiko Angel so badoze de kofuta bango bazela te kofuta lo bien bazela de lo nga oya ngana sali ya ngali l'essentiel sikoyo yo siko sala oya yope pour nga de c'est ça on a la solution lo so bino simate donc tout ça quand awa nos fils à partir de 17h to gagne office wala ko yo hamsus donc baza ebele awa ba omocha maman gel pression apesa mbongo. Merci. Yeah. Est-ce que ça la kabongo ata yo moko na mo remplissez les papier na kena cyber na remplir wa papier na ye na salle ma camion sur na tindi. Quand même il faut na zo pe confirmation que ma camion sur ya solo ba bengi ngate na confirmer te que ma camion na zo salle ya solo ou bien zandenge nini. Balamoko comme côté le melanga qui font na futa kasi koyo est-ce que basala bongo eza accord to yo kana qui font na futa singa ki mngambi na lele liyo ki na kozo mo 500 rent na solo que lo 500 rent na ko futa eza te ki o font na futa kasi koyo papa please na boy teke ona ufuta te ou bien na osala nini na yebiki na ufuta o 500 rand eza accord etikalaka accord mais eza teke ona zaka na 500 rand kasi siko na tindi application kasi ko na tindi na mbongo please eza la bongo te papa faut na confirmer que makambo ngo eza ya solo. Yo zana mukanda te basa yo faveur okende olingi les peu ozo exiger le sous ozo lo badie ozo lo ba non bo il faut confirmer que na okende be na okende te biso do confirmer ba tout ozo okende ba to nyoso ba se ba da koti ba kumula bango bazaki ba ibike ba okende yo so lingi ba ni ba pour ozo confirmer faut ba sali wala ozela ka bongo. Merci. Donc 121 personnes au bakendaki majorité kati na bango ezaba esengela ki bakendete ezaba ebayaki na cadre cop o ba pesaki ba 1000 ren na ba 500 ren do bazaki kosenga awa et en droit il fallait ki bakende baza ko telenga na batiki bango na ba hôtel mikanda na bango eza déjà annulé cancellé baza illégal na kati mboka oyo
et na kati ya mboka oyo bana mboka bazolinga te bato baza na mikanda te balobi soko oza illégal il faut zonga soko oza na mukanda te il faut zonga mais bino bo faire canceller mikanda baike bana mboka na bisika bazonga bozwi bato na bino ba cop oyo bapesi ba 1000 rand ba 500 rand nde bozongisi e bosundoli baike bana mboka e wana nazo na troisième volet na koyokisa bino ba audio baike bana nyonso tout comment bazo souffrir comment bazo leisa bango na ba désert bazo libisa bango ba mapa na ba lutu a bleba to si lisana maman Angèle na bato ambassade o ba omo senga mbongo depuis quand rapatriement volontaire ya ASER bino bato ambassade bokomo senga baike bana mboka mbongo soki ASER a trace bino eza pona ko identifier tout simplement et ce n'est pas bino bo banda ko torturer ko senga mbongo to si lisana li solo ya maman Angèle nakoloba Parce que ko exigence on a sali place on eza wa people olinga ka o salelanga incompréhension ya pam et o ezali pasi makasi ezate maman na biso Angèle azobela bozo kata elobeli na ye azobela azoko kata ko loba bien te paiement mais bozo torturer ye na biloko ezali ofele bozo torturer bo singa ke ba 1000 rand na ba 500 rand congolais po ina zala motema mabe boye souffrance ba congolais mususu ezali bisengo ba congolais mususu malheur ya misusu ezali bonheur ba misusu amba na exige le côté na lobi oyedengai na sengio oyedengai oboite oyedengai sko koyede oyedaki ngai toyokana kike na pesa 500 rand na boite ke na pesa 500 rand papa na boite esa te ke ona exige ke soki na ninde nyolobi na sala exigence te na biboyede ngai na kotisi papier lelo na dû ata confirmation te mbala moko otelemeli nga ke na futa kaka ta yo moko yaya kanda bongo pani soki ka o rejeter mukanda na ngai e osala pardon kosala bongo te sunga ngai nazolukela o mbongo na opesa o na olukela 500 rand nazoto yaya aske na ko exigence on a sali place wana eza wa people olinga ka o salelanga incompréhension ya pamba na exige eloko te na lobi oyede ngai na sengi yo oyede ngai oboite oyede ngai so koyede oyedaki ngai toyokana kike na pesa 500 rand na boite ke na opesa 500 rand papa na boite esa te ke ona exige ke soki na ninde nyolobi na sala exigence te na biboyede ngai na kotisi papier lelo na dû ata confirmation te mbala moko otelemeli nga ke na futa kaka ta yo moko yaya kanda bongo pani soki donc mikolo yo batu nyonso tu bazo pesa bakombo bi bazana posa bazonga na Congo esengali bafuta 1000 rand 500 rand ya corruption et pas ya quelques individus o bazana kati ambassade po bato na kati ambassade bazwi numéro ya bato et pas ya ambassade bisiko wapi bato batinda kato basengaki bango batinda ba numéro na bango pambate à partir ambassade nde ASER akoya kosala vérification donc ambassade nde koyebisa ASER keno aza congolais aza congolaise voilà ASER a continué na musala na ye maintenant ba corrupteur ba corrompi bakomo exige bato bafuta ba 500 rand ba 1000 rand onde boale souffrance ba congolais bazomona na maboko ya bandeko na bango ba congolais kika soika o rejeter mukanda na ngai e osala bien pardon kosala bongo te sunga ngai nazolukela o mbongo na opesa o na olukela 500 rand na opesa yo me eza nde lelo te
pardon soki nazali na 500 rand sur place nalinga natindela o osala eloko olingi osala wana te kosuka kaka motema na incompréhension ya pamba te papa kotiselanga papier na otindela o 500 rand na osala soki waleti soki nini nazotambola nazoluka mbongo na nini natindela o. Alors baike bana mboka ba audio ezobelisanga mutu ezosalanga motema pasi posana melama yebele